Ma mission TV, le miroir du monde. Boket nous avons s'adresser na yo tout autour entourage na yo bat bako yino point nini. Mutu amesana ko fingate, mutu ko zabizele ko fingate et ko ridiculiser ki bo moto na yo. Sikoyo boket yo finga mwana semi na bimi. Les gars mystérieux. Mwana sema akoma ka double. Mwana semi à se disparaître. Mwana sema azali puisque perfide. Yosko boketu au fini fait que tu savais pas qu'un jour fiti te passé présent à côté à eux. Ma plus grand voleur au monde, Sarkozy, voleur, drogueur, criminel, Sarkozy assassin. Abomi Kadhafi des films à Kadhafi muibi. Barbo akangi ba mise innocent. Bemba akangi mise innocent. Mundela zali assassin. Mundela lumbara solo. Na mona poto moko boye Nathalie na image na internet. Azoli ali pendant hamburger. Azoli sa présent fait ce que d'habitude boye. Mais respect président. Na mboka no est-ce que boudin hamburger vous allez. Yo zo be hamburger na lipa. Tandis que en matière ça arme nucléaire, ordinateur, téléphone, carte mémoire, nyo surtout ça en Congo. Quand Nicolas lipa, eza faute na hôtel. Ozana manque à histoire. Kai Koko Lumumba na ba proposition ko proposer na ba combattant, na ba diaspora, ba baza libanda, na ba na centre. Na ba to ba dirigeant. Ba kaete Mundele alors se préparer à le moins possible nini ya kokabola Congo. Soki Congo est bongi, Afrique est bongi. Tant que Congo est nyokoma, Afrique va s'en sortir té. Peuple o nyokoma partout dans le monde, ko le Zaïrois to ko le Congolais azate. Nengeni to ko s'en sortir na piège Mundele asala. Asala école, asala église. Soki otanga ba faux enseignement. Par autant que ce charia histoire le col Diego Kao, c'est lui qui a découvert l'embouchure du fleuve du Congo. Or que c'est faux. Tant que Diego Kao yaki akutaka déjà bat basala kawana. Tous un peu sérieux. Dans la classe science, on va 1 plus 1 égale à 2. Mais ce qu'il y a tandis que dans la religion, on a 1 plus 1 égale il y a 1. Ce qu'on te dit manani. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV MM, donc chaîne à référence, Nakata République démocratique du Congo. Oh vraiment tozali kolala te kolar sabino ba actualité ya ndenge na ndenge Martin invité sa fusée Solali Kambo donc to pesibino so bambote les Congolais de tous les partout bozali na ba continent nyonso oh vraiment bo mesana côté la biso ko pesa biso surtout ba conseil ya ndenge na ndenge donc ensemble na ba Richard Kapuku oh vraiment bazana sima ya caméra ba Moïse King mwana Kinya solo lelo to ya mbelibino Koko Lumumba encore et toujours donc bomonaki ba image auto salaki na parrain du peuple samedi le 4 jour au artiste bayaki po ba sala visite na bango batala papa Lutumba o atika kibiso puis batikele ba fleur tozalaki na Koko Lumumba alors lelo na plateau na biso ma mission TV toza toujours na Koko Lumumba pardon toko beta vraiment tala komba papa Lutumba na utotanga kotelinga Koko Lumumba toko beta histoire ya Congo na sitan tobi histoire ba msuba zonk sa nose wana eza bandenge na bino mais to robeta li solo ya Congo na biso pona nini Congo e komi pasi pona nini tozonyoka mana Congo lisumu nini oyo peuple congolais amemi na kati ya mboka oyo toujours kolela toujours nzala toujours ba passe ba fazer toujours ba marambo belé na kati ya mboka na biso lelo to robeta pourquoi bato bazonio kwa ba pasi ba guerre ba souffrance na kati ya mboka na biso ensemble na Koko Lumumba alors mbote mwana mboka Koko Lumumba na ma mission TV mbote ndeko le journaliste santé boni santé njoto kimia Nzoto Kimia, lelo ma mission TV et Jio na plateau na biso, bato batalo partout dans le monde bolanda yo eta ke Koko Lumumba. D'abord bato nyonso batala yo nanu o pesi bango no bambote après tokota na émission na biso mozindo. Matondo mingi na kopesa biso maloba ndeko na ngai. Ba Yolanda biso na etando ike partout bozomi na mokili mbala monde entier. Na babambele nyonso tozala moindo ozala mondele ozala ndundu ozala nani mutu nyonso na tonde bino matondo mbote mingi sika bozwami
Et si ka besoin mi na moni lelo qui ti si voix c'est comme si aux en courage té lelo na émission na biso be comment pour comment le ba malembe tanis ko le ba vraiment na vibration mo nazolinga na koma vraiment la dimension na mituna retourna nde me nga ba degré par degré pour comme ça pour ça na sepesa mitema ba tout pena tout ba problème ba ba penser ndi na ke na malembe. Alors, Coco Lumumba, donc, tu côté vraiment na masona biso tueli lelo na ma mission TV. Alors, passe ya Congo, souffrance ya Congo, minio koli ya Congo, ba guerre ya Congo, ti lelo congolais azobi mate, mboka na biso Congo et comment mboka lisumu, pe mboka soni, nyoso wana ezali cause ya nini uti wapi? Ezali cause ya l'homme blanc mundele mutu aki na ba système wana système éducatif ya kotangisa mutu mwindu o a soi-disant civilisation ezali piège au munde ya salaki soko ke na kati ya classe o kotanga enseignement na ye aboma conscience ya l'homme noir cause ya souffrance ya Congo ezali mundele naza na ba preuve na kosala no démonstration na kopena no explication ndenge nini to ko s'en sortir na piège au mundele ya sala asala école asala église soki okotanga ba faux enseignement ba kotanga so ba genre ya histoire lokola Diego Kao c'est lui qui a découvert l'embouchure du fleuve du Congo. Ok, c'est faux. Tant Diego Kao yaki akutaka déjà bat basala kawana tous un peu sérieux na kata classe science ba 1 + 1 = 2 mais soki ya tandis que na religion okomona 1 + 1 = il y a 1 ce que tokondima nani ka emo même ndele akati mutu mwindu maboko atumbi mutu mwindu na moto alambi mutu mwindu na kulumbimbi kuna na côté Angola mutu mwindu anyokwami soi-disant aye na enseignement après ce enseignement tous à la peuple civilisé ne na côté sa peuple congolais entrer à souffrance na ngeni toki ko bimela na souffrance tous ça nango. Premièrement il faut toki mambangu vers culture tradition religion coutume ba valeur na biso ancestral tozongela ngo tolongola ba kombo tozui tous allez coloniser spirituellement, physiquement, mentalement. Yango moni président sortant à Congo, Kabila Kabanga Lobaki, na récit ka yelo ko côté ko changer mentalité à l'homme noir et au peuple congolais. Pour nini, mundele azali si maya pas sur ko vivre. Lelo ko mona mutu mwindu anga kende poto ateki parcelle na bango. Mutu mwindu anga kende poto akena ndia clandestin ko kwena ndia Turquie, Libye, ba cause nyos wana. Tizo ko mona ba exode rural que ba kimi ba ville intérieure village au moment où tu mbandaka aina kata village à Kinshasa atindika pousse okoleka partout na village à Kinshasa na ville à Kinshasa au moment ba sachet ba bidon salité ba emploi misélé ya te planning mundele il fallait akabola Congo na 1885. Lokola projet ezalaki ndo mona ba descendance na bango bana na bango ba Sarkozy ba François Hollande ba Trump ba Emmanuel Macron bani kokonuka kosala continuité ya œuvre ba koko na bango ba salaki ya partage ya Afrique na sans consulter les noirs na 1885 Léopold II assassin Léopold II Lucifer Léopold II akangi Congo en otage pendant 80 ans Belgique na Léopold II bakati batu maboko yango moni ngai Koko Lumumba na ba proposition ko proposer na ba combattant na ba diaspora ba baza libanda na baza na centre na bato baza ba dirigeant ba bakaete mundele alors se préparer à luka moins possible nini ya koki kokabola Congo soki Congo ebongi Afrique ebongi tant que Congo zo nyokwama Afrique ko s'en sortir te peuple oazonyo comme partout dans le monde que les Zaïrois to que les Congolais azate yango moni biso ba voyant ba professeur ba coutumier ba juge et tant que ba ancêtre tous ko juger que pas si ya Congo ezali Mobutu te pas si ya Congo ezali Kabila Kabange te pas si ya Congo ezali Fati te autour mais Fati soit disait les 100 jours mais quand vous parlez de 100 jours Congo couvre pendant 120 ans sur le régime Mobutu 32 ans sur le régime à Kabila 18 ans, dans le régime belge, il y a colonisateur 80 ans. Tout ça parcours vers le néocolonialisme. Nous avons condamné les opposants congolais pour la ligne. Les opposants, ça va tout clair. Bateau, si ma passe à Congo, les Italiens, les Romains, Vatican. Na kati Vatican, pédophile les Okosalema. Au Seni ba Rwandais pour population tout surtout ba diaspora. Moi li comme ken internet ba lo bara ba Rwandais.
ba Rwanda bateki mboka o. Est-ce que biso moko te tokozwa décision moko boye pour to telema pe mboka na biso pe changer ke koloba ke mindele nde mutu bazoluka bakabola mboka o. Est-ce conscience na biso na bakonza mboka na entourage ya chef de l'état makambu pe ko simba te na kati ya République démocratique du Congo nde to mona ba pays miso Afrique. Ata bangola nangola lelo bazan Afrique mais quand même bozina bango ko bonga na bango ko lia na bango ko vivre na bango et l'équipe quand même ya RDC to ko lo bati nangola nde makama beza la raté ka Congo na biso likamba Congo est spirituel tant bi église de réveil les églises oh ils ont à Congo ils ont les églises qui ba colonisateurs parce que la continuité à makambo minde batika ki église catholique mutaza en tête ya makambo oh to mona oh ils ont ba multinational passe à Congo ils ont ba multinational Monique Monusco Médecins sans frontières FMI Banque mondiale ce sont eux qui sont derrière notre souffrance bakati basali ba crime Belgique azana nyongo na biso Congo ya contentieux oh ba crime basala ki bana Congo bana poto bozo banga mutu so balobi passe ya Congo ezali gouvernement congolais to bakonja Congo bakambia Congo te ezali manque ya histoire tozonga vers histoire le quoi de perdre mon peuple périt par manque de connaissance quel genre de connaissance congolais a habité ndenge ni akosa mutuka ndenge ni akosa carte mémoire te tandis que toza 20e siècle et ngo bake toza kozwa faux enseignement au francophonie koloba français eza langue koloba anglais na kacha fulu bato mo pe ba français ba mindele ngom ba mindele ba noir ba za mindele ngom so ba mindele ngom là ça dit l'homme noir o azali ko sala continuité mindele nde ba mindele ndombe veut dire noir aza mindele neti muto kwa mosengo ça dit azo sala continuité ya ba valeur ya ba esclavagisme continuité au mindele ba sala ki na ndenge nini poto comprendre était place là faut claircir vraiment batu azo continuer nango na ndenge nini po azo négocier na ba mindele ou bien po azo respecter nde ba mindele azo respecter mindele par rapport ya mindele po ba accomplir mission bango ko boma président en Afrique to président dans monde azo tete or de utaka na Vatican Angleterre Washington Pharmaçonnique Belgique nde bapesaka ordre na yango mona la plupart ba président mingi bakufa mindele bato boma Kimbangu mindele église catholique bato boma Lumumba mindele église catholique bato basaka marche contre Mobutu bato batia biso na erreur ba commettre biso na erreur to benga na Mobutu aba Mobutu valeur Mobutu escroc ezali église catholique malula telmel Mobutu abuki babikeko ba Stalin ya ba roi Paul II Mobutu a changé ba combo retour authenticité akutena Mao Tse-tung bato bakako funda Mobutu aboyi nzambe Mobutu ndoki Mobutu alingi nzambe te ezali malula église catholique abe Chol Mosengo babundisi Kabila 2016 lelo résultat 2019 to sali élection président Félix Tshisekedi Mtabimi président ezali kaka opposant ndena ko senga na peuple congolais na ba opposant to se réunir to sa réconciliation to sangana to luka solution pour na peuple congolais comme dit le peuple d'abord et donc c'est là que Tshisekedi le père a son pouvoir était parce que azalaki na molimo ya koluka souci à peuple ya moni communauté internationale et commettre Tshisekedi une erreur et même une erreur tant Tshisekedi a Mobutu na simani ba américain na sima Tshisekedi le père communauté internationale ya moni GO na minde basalaka Félix Tshisekedi aboya ki ngo kosa na Kabila le fils Tshisekedi aboko travailler Mobutu Tshisekedi aboko travailler Kabila le père Tshisekedi aboko travailler Kabila le fils Tshisekedi akufi à travers mutu moko te avec trop rigueur mais fait ce que la tali kobunisa entre ko sa affrontement biso bana mboka aboyango mais bato bazo déclarer kutu le contraire balobi Etienne Tshisekedi yende vraiment ateki mboka oh yenda bomi mboka oh soki Etienne Tshisekedi ya papa soki lelo peuple population bazonio comme peuple azonio comme eza pona ndeti Etienne Tshisekedi quand même ba basali bongo te papa Etienne Tshisekedi moi na ko sala réparation yango mona fait c'est que Azali orphelin de père Kabila Kabangi Azali orphelin de père Kabila Luki Mouto Koti qu'il a pouvoir à bon repère sa pouvoir pas mindele ne jamais trahir le Congo à respecter maloba papa naï bolobaka ke ba Rwanda mbanyo ko la bino biso ba poto bino ba congolais boza lokuta bato balobi mutazo diriger mboko na pouvoir Kabila katem président o Kabila mta diriger mboko te mta diriger mboko za Kagame sko Kabila longwe sko mta diriger mboko fait ce que dit to Kabila oh fait ce que mta diriger mboko te Kabila simanaï fait ce que da diriger mboko bobio Kabila mta diriger mboko Kabila mta diriger mboko
Kagame mto dirige mboka ezali ba mensonge soki Kabila zali mwana Kabila te siko Zoé mwana Kabila te Jeanette Kabila mwana Kabila te ezali kimutima mabe bato boma Kabila le père ezali communauté internationale dans ba image baza reconnaissant pasi ya Congo ezali mindele ba multinationale mindele balingi kotika mboko te pour nini bayebi que bientôt mai ezobunga na Australie mai akomela eau douce mai akomela eau potable ezana déjà na passe na Inde mai ekobunga na monde matière kosa mituka électronique ekotambola ekouta na Congo nde licence na Allemagne nde minde ba ko sangana ba ko se réunir comment va être trouble transition sans Kabila et ko simbate élection salemi élection sans machine à voter église catholique ça on connaît l'église catholique ba pédophilie ko la mibali na masoko ça église catholique mon sengo asimi marché wana ba sango ba sima makambo wana peuple bo prendre conscience oh la muka na za ko lala Église de réveil, ils ont fait dormir babar et belé, musique et belé, kokumisa Messi, kokumisa Cristiano. Et la distraction pour nini, to prendre conscience de l'invention te. Mindele, to ce exemple mukuse. Biso to sa la chasse na ba flèche. Mundele ko sa la chasse en Afrique, atumbarazamba. Et niko ba nini. Mindele basali système na Congo batie ba trouble na frontière so Congo batu bakimi ba village baye na kati ya ville à partir ville nde ba rosala génocide crime o bakanaki alors Omes aza ko regretter pour la nini arti o la passation de pouvoir entre Félix Tshisekedi basali ne epesi échec na pouvoir bo konja Mundele basatandaki nini bayebi ke ba konja Afrique baza trop primaire baza maturité collatée baza maternelle nde au cas Kabila ko résister ko poser candidature troisième mandat bako ko tsaye fait babo mai au cas Kabila bimisi Shadari pose en sanctions américains bako ko tsaye guerre trouble bako kangi ba ke pays alors prophétie ko ksami par rapport à quoi arte salemi wa satanda kité ba ke Martin Fayulu le comité international Shadari Kabila. Alors, mon président fait ce qu'il dit. Bon, voter machine na te, so voter machine na, et machine à tricherie, et kobimisa Shadari, et kobimisa fait ce qu'il dit. C'est comme Moutalba qui bon aussi. So voter machine ça 6 minutes, bah toi voter 1 minute, 2 minutes. Et n'go baké, l'homme blanc a trompé biso par rapport à Simon opposant. Ko yo lingolo bananio so na Kabila avant maele koleka parce que pour battre barumo féliciter na mambosa babi. Kabila za maele, Kabila a dévié Mindele. Au moment où il faut pas soit Kabila va kene sepeto bomaye et ko senga guerre civile tant guerre civile ko ya MONUSCO a okangambo kan otage a boto ba armement ba ko libérer ba arme il fallait scandale ça le na Congo Kabila dévié bango na niveau moko extraordinaire. Mais batu balingi était quand même tant obetali solo Kabila il faut tala na ba soki 18 ans nyonso oyo asali na kati mboka asali nini o population pezole la tango nyonso yango moni petango Félix Tshisekedi aye batu pe bazo mona alliance basali ezo déranger batu yango moni batu tout le temps ba diaspora bazolo ba mais bazolo ba trop ba Rwanda bateki mboka o mboka kabwani tant que Kabila a umel na Congo batu ba otuna asali nini basangani suna Félix yango moni ezo mbrouiller sikoyo mitu ya batu place na batu bazo comprendre te mboka oyo batu fo ba lia malamu batu fo batanga na kokamwa mingi na mona poto moko boye na tali na image na internet azolia li pendant hamburger azolia sa président fait ce que d'habitude boye. Mais respect président na mboka na est-ce que boudin hamburger wezali yo zo be hamburger na lipa tandis que en matière ça arme nucléaire ordinateur téléphone carte mémoire nyo surtout ça na Congo quand likola lipa eza faute na hotel ozana manque à histoire mais tout le monde a peu babilo Congo pesa la mana Congo et ça la bien. Au lieu que toi la matière tozomi kumisa mais Congo est mboka mo pauvre mboka mo pasi mboka mo soni ba ko motonga biso partout. Conseil na pesa na ba combattant na bato IDPS na bato bandara Fati. Président Fati a ça la RRT. Pourquoi ça la RRT? Tant président Kabila zaki na pouvoir 5 chantiers na bato bundi c'est opposition. Bato que notre autour na ba communauté internationale ba pays liban étrangère conseil na aide que ba benga na ba machine ba matériel o ko tonga misala. Le Congo sans chemin de fer n'est rien. Le Congo est en forme un revolver. Alors, Moutouassi si bokondi pouvoir force Mundele ezali Kabila Kabangi. Yango moni Mundele a lapidé Kabila étranger, Rwandais, mwana Kabila le père te, yemtaboma Kabila le père. Nyoso tourne ezali nini makanisi ya Mundele. Yango moni Mundele azali sima ba désordre oyo. Azali sima makambo so bozomona. Mundele mutu atindaki babuaka
4 tracteurs na mai na océan au moment à 4+1 na autant comme mutute tant ba rébellion ba kanga mboka mboka kabonaki musée le père asali commande ya ba tracteur pour ba sa bilanga ba boka na océan pour ba rebelle oyo wanoko ko mettre musée le père peuple congolais pour prendre conscience acte au fait c'est que la sali a sala erreur te commettre te ko bundisa Kabila te ko kabona Kabila balobina nous caméra à l'étranger. Et pourtant, Kamel a médiateur en 2006. Il y a un Kabila pouvoir. Kamel a médiateur en 2019. Après solution, fait ce qu'elle a mis à c'était machine à voter. Binoba na porte, vous comprenez. Rwanda, sans bundisa biso. Bota la dikamba Israël. Bah Israélites, bah ça Palestinais chaque jour. MONUSCO, droit de l'homme, communauté internationale, bah droit de l'homme, bah Israélites. Droit de l'homme, l'homme blanc c'est l'homme. L'homme noir ce n'est pas un homme nègre. Moutou pamba. Ne moins comme un droit de l'homme et ça répond à l'homme blanc. Soko bomi mundele moko, minde bakoye belé. Tous exemple, des experts américains bakoufi, bakaneli Kabila CPI. Mais tandis que bakata batuma beaucoup, baboma Lumumba, baboma prince ya Burundi Rwagazuru et pas grec abete Masasi, baboma Thomas Sankara, baboma Mbuta Mathieu ya Brazza, minde basali autant de crimes de génocide. 800 000 personnes bakoufi na Rwanda, 5 000 personnes bakoufi na Ouattara entre Bagbo, bato bakoufi na Brazza guerre Lisuba. Ndenge abomi ba Congolais, Kabila boko ko venger, Rwanda bomi ba Congolais, Kabila boko venger, Angola bomi ba Congolais, Kabila veut qu'on venger. Pour nous toujours Congo. Parce que quand na Congo, bakabola Congo parce que Congo est dans la maille, et dans la vanité. Californie est Zika, crise est contre la poto. Ba gilet jaune ba botami, mindele ba kolela, ba glace e kwea, ba vole ko sale maté, crise est contre la poto. Na 2021, balinga te Belgique a ko senga pardon na bolimbi si mindele ba ko fuka malibosa fati. Pour nous, que tous les pouvoirs en Afrique passent sur passera na makila. Ouattara, na Bagbo, 5 000 personnes à Koufi. Ce qui est intérêt à Mundele et Zawanate, à un nombre de génocide de Salemi, Mundela Kokanga Misu. Balobio Bemba innocent, Bolaki se Bemba 12 ans en prison. Et ça peut pas innocence nae. Bokangi Bemba Bosu Mbongo nae. Bokangi Mobutu ba richesse netika likuna. Bato ba travailler na Kabila, ba yibi na Congo, batongi banda na Congo. Bato ba travailler na Mobutu, ba yibi na Congo, batongi banda ko Libanda. Bozong Sambonga Mobutu, Mindele ba miyibi, bo Mindele ba voler. Bozang nyonga Congo Belgique assassin, Belgique criminel, batangi sibiso qui flamate, qui walote. Mindele babaki, tant que vous en Afrique, en Europe ou en Belgique, bon mais ma noir te, basale rêve, ma noir, le noir va comme savant. La plupart des bourgmestres ming bazana Congo, bana poto. La plupart des députés ming bazana parlement, bana poto. Ba kendaki na poto koye ko la bango. Ba misu na poto ba ko ma PD, ba femme de vitre bazali. O uzaki no na Congo tangi classe, bo teki le pangu, OK poto, femme de vitre, bo ki mambangu, bo zo na image zali. Bozo bunisa jamais kasamba, pourquoi bozo bunisa jamais kasamba? Azola sa image ya Bolloré a français, a une entreprise partout en Afrique, a exploité richesse Afrique, a nyoko le peuple africain, surtout Bolloré wana, église catholique, tout le monde va péder. Un jour, Jésus-Christ a koya. Si l'élo Jésus-Christ a zali koya, ils ont pu m'accoler en Angela. Balobi na kata mikana na bango, pour lire, pour vivre, faut ça marque de la bête. Il y a un moment ba Tigo, ba M-Pesa, ba Airtelman, mongo na Chombo. Mongo, ça veut dire ils ont marque de la bête. 666, Donald Trump, homme d'affaires, président. Il y a mindele ça le système masangu yo le nganga na kota système tout partout biso to vivre qui na système royaume ba yeba le ngoli royaume na Belgique roi azali na Angleterre roi azali mais na Afrique ba lingi ba roi te roi Maroc ba marocain ba algérien ba libyen ba ça ba africain te biso to outna royaume Congo to outna roi Tingakuvu roi au Égypte Ramsès c'est un des noirs ba ça qui ba noir invention et outna Afrique écriture et outna Afrique. Les os les plus anciens, on a trouvé ça en Afrique. Bon, tika côté, mais on dit Afrique, Union européenne ko Pandjana. Union fait la force, mais on comment pas Pandjana. Outsolo baké na 2021, donc ba marambo isa mebele na niveau Europe. Na ebité que est-ce que na marambo lobby et sengi que bana poto tout au bana niveau poto ba déjà RDC Mbangu pour 2021 marambo kozala mabe na niveau Europe be comment. Na 2000 ans. Balobaki, bata témoin de Jéhovah, c'est témoin de Satan. Balobaki, fin du monde. To commune en 2012, fin du monde. To commune en 2021, to 2021, 2000 ans déjà, Mundela manomo na reine pour continuer du colon Mokili et Silaki. Tant que 2012, Mundela Leli, Obama, Azali présent Oyo,
nde ya noir aye kovanda okondima jamais un esclave avanda likolo ngwanda Amérique mwana mwasi ntango akoka kovanda bête Donald Trump azali dernier président oyo okokréer ba désordre Donald Trump aza na pouvoir te machine ya tricherie ya Russie ba congolais ba africain koto pe ba tricherie so tenka kuna apena Congo ba Félix ba nandenga tricage quoi corruption et na poto mon vol qui muyibi et na poto ba ko so rien portité ba rien ridoté ba plus grand voleur au monde Sarkozy voleur drogueur criminel Sarkozy assassin abomi Kadhafi defi mbonga Kadhafi muyibi barbo akangi ba mise innocent bem ba akangi mise innocent mundela zali assassin mundela lumbaka solo ba chino ba mindele te Chine na États-Unis guerre commerciale toujours qu'il est vers 3e guerre mondiale Minduke ko beta na États-Unis ba glace kuna ko tema lile za kuna na mboka na bomba ba congolais bazonga mbango be koma voilà comment passer bon mon na TVT oh il fallait ba voyager na galaxie kuna so na nini na États-Unis kuna o ba glace ko yaki na Russie au moins 2 jours à vol et là te prendre glace ba glace ko koya maline ko makasi moto ko pela Californie rosika ba Los Angeles mabele ko OK tu rosuka ndeni boketu moto ya mo boketu nengo zawa na talanga siko zali na za mungala na za mongo boketu na za ko s'adresser na yo tout autour entourage na yo bat bako yino point nini mutu amesana ko finga te mutu ko za bizele ko finga te e ko ridiculiser ki bo moto na yo sikoyo boketu finga mwana semi na bimi les gars mystérieux Mon asema akomaka double. Mon asemi à se disparaître. Mon asema azali plus que perfine. Yosko bokechu au fini fait ce que tu savais pas qu'un jour fiti to passé présent à côté yo. Fait ce que président de République 5 ans mandat. Bientôt to changer tout ça référendum. Bientôt tout ça recensement. Bientôt élection aussi dans le Congo. Siko bokechu bakokuna kuna. Yango moni professeur mouvement babaki misusu ba kene poto ba kozonga te misusu ba kene poto ba kobunga ndenge nini OK poto mo ba koko OK poto okumo kama na étage dans étage pendant 10 ans quand dans étage okitala c'était so kiti 1000 Rolanda o kanzembo king ya Macintosh Bigington sans papier sans papier akenda poto tonto baba kenda poto omona yo kambien mindele ndenge bazana crise ezoya ba gilet jaune batama bomo ba bimina poto tant biso collecte qui m'a bomo poto te to mo ba kisengi na poto mundele maile Cécilie so bi crise mondialité oh aller partout dans le monde entier aller partout monde entier et dans le monde tout entier oh partout ba parti bon baso s'occuper crise mondiale ezali na poto crise mondiale ezawate awa to za mabele to kolona ma deso goma to kolona ba chou ba épinard biloko akongo voyage kaso na ville omona bandunda ba pondu ba njombo zo ba tu bazolia te omoni tant lo ba maram susu ozolo ba bien mais ce que vie ya ba congolais bana besoin ya ba histoire wana c'est bien mais ce que vie na bango vie na biso to kolia nini génération ezoya Congo nini malongo ezana kati ya mboka na biso o biso to lia comme ba misala comme salaire abatu comme population ezala peut très bien ba vivre pendeti bato zotanga wana est-ce que to bando kumisaka bato président kingani ozana mbongo osalibo mais vie na biso sikoyo congolais population esengi nini to vivre ndenge nini na ba pasi ya boye Congo komi mboka soni na Congo mutambongo azalaka te mutambongo eza muto za mituka te azambongo te mkoza mutambongo eza muto ya ba misala ba congolais ba yinaka Kabila kabangi na eloko moko le moment oyo kaka aye président ba jeune apesa tala te tanga bika na discours ne boza ba fainéant basiliki na Congo to za ba fainéant surtout les Kinois ba fainéant ba benga bino boko sabilanga boko linga te tozolia loso plastique loso ba chinois tozolia bino epola ba kwisi ba mipandi ba Thomson to za na mai nyoso botikeli gouvernement. Est-ce que le président République est un magicien? S'il ne peut rien faire avec l'appui de son peuple, il peut faire tout. Biso, pour la salité, président. Pour Moukinta, président. Moutasabre, président. Moutalalinta, président. Non. N'est de finir Mobutu, n'est de finir Kabila, n'est de finir Félix Tshisekedi. Tu prends conscience, tu es le gouvernement. Le gouvernement est ignorant parce que bato baza na kati ya gouvernement contre Congo ya Afrique baza ba chrétien basambela Jésus colonisateur bato bomba président africain mindele bato pesi biso ba kombo mindele bato tangisi biso mindele to tangi ba classe mindele ata téléphone to salité ata carte mémoire to salité cuivre ezalaka awa téléphone ezalaka cuivre koloba ezali awa l'homme blanc mutaza cause ya likambo ndena condamné
peuple congolais boza fainéant to sala bilanga to sont sortis na nzala oyo la plupart ba riche ming baza bilanga bilanga ngo déjà botie ba place nini o bobengi batu comme bo engager bango batu babo sala ndete loni bobengi batu congolais lela musala alela musala place ni bobengi bango babo sala oza awa na Congo oke na poto okomosa misala ko sala te babengo pepa wese awa olinga te metango okene poto okomosa misala ko to mérité te bisika bozola ndanga bino bakino bo finganga te bilanga mutekolonga biso bele o finga bilanga mutekolonga biso njala bilanga café omona wa riche basa bilanga café ya cacao ba blanc basa ba grand bilanga mais biso awa to lingi kaka balesa biso biloko importé bilamba til le to ta ba soutien connaissant tombola eza malédiction bible mindele ya ba juif et commis boko sala mi tout kasi mikila te biso mikila mindele bata bilamba biso lati bilamba tombola wo mindele bata mamita ko mituka occasion de Europe no matadio wo bali ya basana mbele o san lutu mundele leki ni bomba mundele za mutute mundele za Lucifer satana achechoko ata eyala mama mama lisese ko fa lobango papa wemba ba telemele po a telemele mundele nza ayembi nzembo oyo enga ye baboma wa nzambe na biso lumumba nzambe na biso kabile le père Bob Marlène a simi mbwa mwindu na mbwa pembe aninga banda concert Bob Marlène a zimbwa mwindu afungoli singatiki o pembe kangi Bob Marlène na bisi mindele e komi temps oyo esengi ke bino ba mindele botika mutu mwindu kimia ba beta Pape Masasi pona nina Vatican beta Pape Masasi Papa Salaki discours, je vis Dieu. Dieu est noir, Dieu il vit en Afrique. Veut dire Nzamba Salaka Mwindu. Au commencement rien n'était. Molimo Nzamba Wanaki Kofana na Kacha Mulili. Ne ombre liboso, Molimo o poso couleur liboso Nzamba Rubimila. Et Salaki l'homme noir. Ne babi les os les plus anciens. On a ça trouvé ça en Afrique. Mais quoi liboso Mutazalaki, Azaki en Afrique. Minde ba lo kuta. Nakatia Bible balobio. Baton no exista tandis que au capi a boujakate a dépassakate ce que na capi qui est États-Unis au kufa tout le monde va documentaire ce que baton no au capi kota Lyon azanya moza kana zina Afrique ce qu'on a Israël Lyon za rakate ce que Lyon za na Israël a relié nini Samson abomalion David abomalion Daniel akuta balion ce que balion va utaki tandis que déportation en Afrique au minde basaki commerce triangulaire ba yaki ko sova noir ba yibi nyoso nos richesses bazu cuivre Belgique va construire ngo na ba or na ba minerai ya Congo parlement na bango ba belge ba miyibi bazu ba lion bazu ba nyama bazu bo mengo nguba ti le voyage aka diambe ke na rapoto bazan diamba kizengi bazan moite na Chine teta minerai te ba chino balobi ba kotika Congo te ba mindele kuna ba telemi États-Unis ont récupéré Congo bana Congo o boza na poto to longa mutema be diaspora ba combattant ba surtout bino ba diaspora ba combattant muta BBC jeunesse ezali kuluna o wanzembo bayembi chance loko pamba shege banyonyo bakamuke biso bakadogo king kester akufa atike biso ba chaussure ba bilamba papa mba akufa atike biso ba chaussure ba bilamba ba ina invention te so muta uti poto jamais ko na mayele o basala kambongo so muta uti poto akoya munene akomela ba 20 akufeli kolia awa ezali pona nini erere salima ezali bajika bino wadika ba combattant ba poto na pesi mo na Londres las esika zali ayebisa baninga nete ba ko soma mpangu ba ko sesa bilanga awa poto esi vieillir. L'Europe c'est le vieux continent, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Vieux na bébé na zamko aso baya batu ba ko Hollande ba na sima jika mutu so senga mutu mbongo a mutu te mutu na via mutu senga mutu mbongo te mutu ay pona ko la mutu te ça dit ton nzamba sa mutu inférieur te système to so vivre ezali mundela sali ba banque na ye pona ko za la sima ba biloko to so mona so to so nyokoma ezali cause ya système ya système colonial par exemple même so faire néocolonialisme ne faut ça makasi to bundi salon blanc po mundela si bo continuer c'est si là qui en Afrique kala ya moment na 2016 baraté système na bango bitumba na 2019 to si to kamona mundele 9 frontières to kangango Afrique mokimo bimba ekoya na Congo bato bakoluka maya komela bato bakoluka biloko kolia Congo ezali paradis terrestre eza na centre ya nyonso toza 9 frontières bana poto bosala tous les moyens possibles bos évacuer bozonga noki crise ekota na poto crise ekota na États-Unis minde bakoboma na likolo Congo tozomona bazobunda wana ezali mpona partage ya Congo minde bazali mal à l'aise bazolala te mpona likambo ya Congo minde bazoregrete bazotuna nzambe mpona nini opesi bango richesse mindele bazosala ba épidémie bazosala ba virus ezaka produit par
Batou, invention à virus. Tout ça est clair. Babo Marabi sur le bureau Rolia. Kip Manji, Ondia, Veda, et ça va poison retardé. L'homme blanc, constitution, histoire, les corbeaux et les renards. Mauvais enseignement. Corbeaux ont représenté noir. Et ça, donc, au Belgique, après ça, ils ont mis fin à la biso. Ils ont professeur à l'université. Ils ont fait ça moutou cours. Cours aux autres, ça moutou. Ils ont dit cours, oh, ils ont ça. Ils ont professeur. Na Congo, professeur, basate. Aucun ministère, moi, on a commencé ça les macas. Dans un ministère, ce ministère social, les alliés, aveugle, batomaboma, batapassi, bazan Congo. Ça lui, tout ça la réforme, tout le cas, prendre de conscience, tout le cas, indépendance spirituelle, tout ça déjà libre physiquement, et tu as spiritualité. Mbouya Mndele, il y a Européens, Occidentaux, à quoi tu chapeler à Christ, il y a Jésus. Mbouya, il y a Arabe, à cause de Maïkarien, à cause de la bouddhiste, à cause de pratiquer yoga. Il y a un moment où tout ça, 4 êtres vivants. Minde, ça dit déviation et spiritualité, bakosa biso. Oromona mutumundu musulman, oromona mutumundu chrétien, oromona mutumundu maïkarien bouddhiste. Ce qu'on a dit ministre, aux députés pour aider peuple, pour aider peuple pour nini. Religion, aux alliés qu'on propose dans les simba, qu'on sale là. Et alliés religion na hauteur, aux esclaves spirituellement, mentalement, physiquement. Bana poto bossa là tous les moyens possibles. Bozong na bambela ba koko na bino. Po misusu ba kozonga te ba kokunda ba kuna. Merci na bande konyoso bozuita kolanda biso na ma mission TV chaîne à référence tokomi na suka ya émission na biso mais une émission to sala ki ba tout tellement bazana a besoin vraiment au pesa bango numéro de téléphone na yo donc so moye zali au pesa bango po babenga rapé onde basengaki. Na linga critique po critiquer ko lisanga. Nalinga ka connaissance muta critiquer po esanga mo bien. Nalinga ba kumisanga te ba milanga te. Soko ya critique eza obengi otalisangai 081 ko bana na plus 243 po batunyo so bae ba po betako. Code ya Congo code ya mboka 243 non? Donc plus 243 081 40 16 959. On lit 0 on a liboso donc plus 243 au bandi mamoka. Quand on lobby plus 243 81 40 16 909. Plus 243 81 40 16 909. Alors merci vraiment donc émission Nabiso et Sili to comme na souk émission. Merci na bato tout bozuité ko na biso na ma mission TV général Ngando les crocodiles maman général na niveau à Londres wana donc boza toujours branché na ma mission TV chaîne à référence Martin invité Safizé ensemble na Richard Kapuku Moïse Kin donc merci vraiment na bandeko tout oh vraiment bozuité ko la biso. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.